Oui, balandia FM TV Fondation Maloua, que Dieu vous bénisse. Nzambe wa pesi biso mokolo kitoko lelo tokutani. Vraiment, ezali lelo libaku malamu. Ndeko nanga tozolo bela lelo makambo etali lingomba na ekolo mokili. Ndeko nanga nangina beta sete na mutu nyosa kupianga matoi ayoka eloko nini nangina loba awa. Awa nazoko loba na église te, nazolo bela take être humain. O nyosa benga mekela mwanzambe aye na mokili. O mata o kita na landanga bien eza na jour moko okotia mutu na se oyo bakukunda yo okei soki batu bakozala place okokufa bakozwa en charge soki okufa na liwa accident soki okozala na mai soki wapi kote nini etalinga te meyebaki un jour okolongwa soki pe kozala fin du monde lokwa balobaki okuta o surprise tokoyeba vérité na nsima po tosi toya o mata okita tokomona ngo baoyo bazalaka kala yo moko oyebi meme bamusicien mokili bazalaka bayemba banzembo ti ya liwa lelo bazasu te bakenda place oyo nanga toyokaka toyebi pe tokokendaka un jour tango batiaka bino liloba na nzambe bozwaka ngo pete meza sérieux ndeko nanga bomengo moko te ya mokili ebeti libaku oboya nzambe mpo na mokili un jour okotika ngo tout est vanité na tala masolo ya bato baya avanga barenya na mokili batika basango na histoire ti lelo na monde basakisaka badocumentaire batiaka bakombo na bango mpo basalaka makambo eleka kitoko na mokili lelo yo makambo basala atetika lokumu na mokili po mokili ezala avancé soki bapiaka kondima na bango na nzambe te babongola mitema te je vous dis avec vérité tout est vanité bakendi felo ya ofele nalobaka chaque fois esengo nini na ya mokili bakabilanga nyonso mena tika kolo mokili na boya ye po mokili pesa nga raison na onga na lingaki awo lokumu ninga na kozana ngo atana so banda ku 30 bato babetenga maboko milliardaire na sali nyonso mokili kumisinge pebisinga na ebite ata banzinzi ba ebinga ata banyama ba ebinga mais soki na pia nzambe confiance te na zo biso vérité 0 sur 100 comment na moni muta mbongo asomba banda ku 10 30 mukola kufa ka liboso ba eloko liboso bakenda kolwele salle de fête comment banda ku yemo ko asomba bako kunda ata na sima mokote comment simiti cercueil ya muta mbongo bachaka ngo mibale te po mema ba bien po alekaki mingi emema iti kuna yo moko mobomi nzoto yo moko moluki mbongo sombi bandako mukolo kolongwa na mukili bao ba kontamaki te ba monaki pasi te bakomi kosaka nango koteka misusu kuto kamwe donc balie bomengo oyo zalaki nango kebite na mwasi na bana na yo balie kutango te babengani bango azaki ya na biso leki na biso noko ndena so conseil moko ndeko nanga pourquoi alobi boy pona moni ebele likolo ya mikolo ba comportement ba sela nzambe ndenge so betsa bandime bele mabaku ba panzi yango sango ekomi sije batu mususu balemba kosambela po nini mosala nzambe lokola monani mutakala nga na nongo église non ndeko nazo songela koboya nzambe te pona mosali ya nzambe moko apengwi parmi 1000 ezaka moko ebele basa ya bien ndeko nanga kopengwa na epe betso libaku te po masumu asika na mpe na mosala nzambe za yango te ba masumu nga na yebi ebele koleka eza combien ndeko nanga okoki kozongela pe yo ozokangama na suma moninga ndenga pengwa kilobi tanto lelo se repentir bongoli motema nzamba zongisi ye mais ebango pesa na masumu mususu po simba bien faut publier na miso batu o témoigner po batu bayoka bandima ngane bi basala nzambe mususu ya kala bazalaki soka soki te erreur comme il y a pengwi akosala 3 mois le karsu na cher te yakate et puis mukolo koleka na église po te yazo publier ngo yemoko noir sur blanc zo beta lisone lokwa mutu mususu pour se dévoiler batu ba mona et ya solo nde comme ça comme libre conscience ne comme bien nzamba continuer na yi mais bino bo pengwi na tongo na poko bo kosi ko bongisa mateus bo bandeli yango na lobaka chaque fois banzembo to ebaka ba couple buloba o ezalaka na bisika malonga te comment ti le lezaka na succès koleka ya bino bo sali yango partout wat bolingi ba clip minene lokwa ba musicien mokili faut pona mbetu moko lokumu faut pona ba nini moko bo pe batu ba banga soko dimneka volume otiki image ya pambo mona pena ba nzembo a mondain. Et là, tu es modèle tout, malgré tout, la Bible, là, tu as bien tout. Oui, là, tu as bien, et ça, na l'air, oyo, oza, l'aise, oza, nanda, kuna, batuno, ba, pour mon éteint, ou assemble, la ranzamba, zo, vivre, bonheur, ranzamba. Mais na l'air, oza, le logo, tenga, mi, ranzamba, faut, ça, na, humilité, mo, belo, quoi, ande, basango, bazalaka. Oumona, basango, te. Hein? Malgré tout, benga, rapongo, ba, mabe. Tala, sango, et lamba, qui toko, sango, zakaka, boubou, Maria, to, boubou, à Jésus. Tala, sapato, sango, zakaka, sandal. Tala voiture sangue zakaka VW est-ce que doublera pas doté et doublaka bino basali nzamba lelo pourquoi même apparence on a besoin ngote bokotel me libosa bandimi fu bandimi babanga kabino lokwa ba musicien lokwa ba député bozwa par ya mukili bokotsa na église bokofa na église bozo tsama kamutuka yo na lobaki ngo aw bo étouffer ba grâce ya ba jeune balinga ko matate kaka bino
baloba boy moi je suis doyen baloba be ngana nzambe le tokutanaki nzamba kutanaki na yo mais avant yo pe bazalaka bateyaka soko beti tolo ko umena nzambe bongo ba Abraham ba Isaac ba Moïse ba koloba nini ngana moni seke na lola kicha lola boko welela ngana travaki troko leka yo non yango na loba kiao ngana bongola motema pona ko mona zokoma te na bongola ka motema pona kota lola na tsambela nzambe pona nginda te na loba kango pe vrai original nzambe bikati nanga na bongola motema pona moni mama sumu na salaki nanga ezela mukeza ebele me tungisa nga na mona difficulté afi nanga ndezo kenenga bite na kabela nzambe motema po vieux eza mabe na kota na église na prier pona kota lola na contre vase mare na tikalaka wana ochola oseka ezwa temps na yeba nzambe na bomengo te na zanga na chola yo wololanga menzama mona kina za vrai lelo komisinga oya komisi tozokini ndepe na zalaka ondi mondi matema funga kolonga na ebinga mukola suka to kuta ngana za mosala nzambe friacité po ba mona ngana ba mona ngana za na nzambe fona kama en anglais na tay na français na kama en anglais na sali prier na portugais be friance zanga mutuna makolo po ba mona ko za danger non mamu kya mko sengi prochette mamu kyo sengi nini na boy teza na ngota mtube ndenge na zolo bakaka yo moko ba kombo 6 po ba bengo pasteur sali nini elongo koma dadi pona miko lembisa kama kamutu tie koma na kibondumba na kati kibomba ndeya na zolo ba makambo za mike ndeko nanga na yoka ki misusu église pasteur pona oncheza la malamu ifasu ko la bana basi ne ba cantine na mona ki on ba pays moko boy na Afrika pourquoi biloko boy mwana mwasi ozoluka basukolo nzoto pona libala eza kitoko tende bandumba tu babala libala eza comportement koponera mibala loyenge teka soka kitimutuka na mbongo ndo landiye linga mobala nzamba tuti na motema na ba critère lingaka nano chaque mutazana bagwa lingaka soko lingaka ya miketi linga ya mike soki ya minene ya mikuse milai mais binote ozaka na souci lokola banzala ngo komi partout na bandako so monika mobala tangi mbongo alinga tanga na tongo tobala na poko na kimanzala soko kiminza loke libala après avoir kolia ko tondo komana ke yete mna linga ki osaba bêtise ba ko fingo moi c'est impidi pa manzo linga ke na vérité te soko za mobali ba posa ndote tungisa ote okomi na moma ko bala te tika mwana mwasi ya batu liko bandumba za na bango soko ke zo mwasi ya batu chezem batu bakanti ko linge ba ko tikela oye okomona kaka après avoir ko vana na ti komona ena linga ki yete saki ba posa nzoto okosele makam abanga mère na bisote pecho c'est impoli talaboy ba dégâts tout ozolo ba bino pe bato bolingi facilité nzamba pesi o makasi ozobela te luka elongi na moi kende na luka lipa zo mombongo teka kende ko pibeta shai koma otiki fina obolinga ko luka teka na kepa prophète talanga bolingi ko mituna lokwa bato baki mituna na mbikudi prophète fina nge komi na niveau nini na komi wapi ponza mbasala phone non wani komi facilité ko tsama vwanga ya ngombe bokoti tina banzela mulili bobimina bambwa na zo ba vérité na ba passer ko luka ka lokumwe mata bo shongo bo sombi mapamboli boke kokosa bato bakoma ba vegle po bala mukana ba cercueil baloyenga na tu comment niveau nzamba tielo zo ngo doubler olamuki na tongo mosala nzambe kingani na poko komi kingani na butu kingani yo mutu moko linga ba titre so ba bengsi bato ngande mutu a train non mutu mosala nzamba bata maka vrai mosala nzamba wela lokumu te mosala nzamba wela ka titre te nzambe nda tombolaka bolingi baloyenge kombele basala nzambe o bazati lelo batera na babis basala ba ministère moko ya seme ba umela ko le kabino yo ngati boleki bona grâce non nzambe soka yebani feza kama wana ye tala mususu bino ba o nzamba yebani sibino komi sija lipamboli te mais ya lichwe ko bebisa musala nzambe so nzamba tombola ki yote nzamba tikanga nzamba tomboli yo moi lipo monaka ozana bandi musuba futela ko ndako mutu ko tambola to bakabela yo oroba ke nzambe merci na suki ana ba voyage beta tami bale misat non pona ko likole ka baninga lokobo tena na tefe komi ba concurrence oki ya wapi allez tane ba bombe bimi boke osala ba bêtise boke ko babasi o ba bala bala po ba puye bino bokomo bima na bango bokomi na balwenge sanga mutuna makolo likola boye na boye botamboli mitakala likola boye na boye ngana koma boye tale lelo bobebisi ministère bokomi ko ndaba na bitana lo banini bokomi ko bima mibali na mibali ndeko nanga musali ya nzambe bozo saka na sacerdoce royal ndeko nanga nazo ba vérité uza kufa bato webike ezolekelanga mosali ya nzambe okuba kumkomona bino pepele partout kutu nebi ba responsable ya pays na charge ba pièce ya ministère moko gérer akosala subuzo bate marqué to bongola motema ta bate na niveau na komeleli so ba kutinga na kinduma na quartier boy na boy autorité nanga kozala bafoué marqué to bongola motema ta za mutamasu mapesi fina et respect yo mutoza na nzambe o batutu bazo compter ke na nzela na onde bakomona lobiko bakota lola après avoir ko tomba motei bato yembi bayoki okoti na bêtise na JGT pour na masumu nanga même akamuso faut ça la faut checker ndeko nangai pourquoi boye bozo luka nini yango moni na sobaka chaque fois pourquoi en tout cas soko moni mosala nzambe asa soifé d'argent keba na ye soko moni mosala nzambe ninga makamba ba titre en tout cas keba na ye nazo ba polele bozo suna nzambe te
ou bien comme le quoi ba Saoul ba boaki bino ou bien ndenge nini comment bokabi ministère nzambe likola ba tumoko individu bato ba kana église faut ba banga ndebino pour se présenter ko mukili est-ce que tout le monde a pambola mina nzambe ba nzambe pambolinga muto ta kotinda kwa nganga soki simba zimbo ba nzambe nda sali poso nzambe permettre ki petenda ngabela liboma metango wa ruta no pasteur ora banga yo ndo ko banga mutena mbongo olo pese ki zalo kumu mabe obande so mabe tango kabelo mamutuka ndaku mwa ujivatira mbongali eyindi okomi global bana tongo omoni jema beni tu vois okomi ka soko omoni okata même prédication pona ye ko ponake ba kitcha lokumu ndire mutabali n'église bala chango liputa par rapport à quoi ndeko nanga bo komi na basesi be pona nini bino batinde mina nzambe botala uza makamba nani Geazi makamba kutana kana ngo Geazi député akala ministre akala akindaka kobika batini kaka suko na mai soki 7 fois tango ayaka musanza mbabite kende na yo Geazi likola lokoso atali muta politique oboya mbongo na yeba to pesa mbongo ebele alandi na kobata mlabi batindinga tango azwaka abela ka lepre combien boza lelo ba Geazi na église ba titulaire na ba second ba Geazi botondi pona ko senga ka ba mbongo en lo msubo lo bakate boko sali kamukana komba nzambe nzoka nzamba tindi yote or basala nzamba kala soki insidi elobite akobi matin akosala 4 mois bimakate bozotu mosala nzamba kenda wapi nzamba yebisi yete yango fandinye soki pe moyen te continuer kana séminaire ndeko salaka kumoko la pona kosenga batu mbongo bandi jemadi lelo ko sala moi oyo balobi boy batu baso pesa mato pona koyoka nzamba lobi nzoka ndelo kuta ba posa na oyo telemi pona kokosa baninga olia mbongo na komba kolo mukili est ce que ko pono nzamba pono za musaine ndame mingambo ndeko nanga pourquoi bozo sala boye après avoir causé tout ozomona te ke simoko lembo kufa omoni mukilo ko yana ngo presete ba ya avant yo ba na lokoso basuka na viso ko lingo resir tambula malembe suka na limite ndelo bachela yo oko double nzamba loba te yemoka loba même suka mutune za compter comment se représenter nzambe moza agiter na bomengo batamukili non nzamba ko pesa o $10 mais ya kimia o eleki bato basimba $100,000 ko luka concurrence te suka na ndelo limite na yo netinga na yalo kwa busha dam so iba changa na suka naza na suka tina kokota dam na kusunga ba o bakangami na coin babima na trou so pe bachenga liboso naza pona défendre bato akati na kokende na liami lokwa victime baninga be kokota dam to ganisi équipe est-ce que na ba famille batutu banuna au mona musa zaka yaya akufa tole kakenda choix ya vie au mona mutu muso atanga bochala ke motema nzamba bendi obo mona ka fa unité tina te awumisiye ndenge sama kama nzambe obo chaki motema kolaki bien azimo bana malonga te oya kolaki ndumba neti bololi abali na alliance nazo pesa ba piste clé na lobaka pona ko dénigrer to ko kumisa te na favoriser ka mutu to mukiliza la l'aise botika ko tia batu ya pressé omoni tio so bonga te na ne o ozana ba lien o ko initier famba wa ina famille na ye ngamu susu na sana ba 10 ba 15 ans église na mona ka lipambolité na yoka maloba o chola ngate na boya ka mutu te na yeba ke na bongola motema pona nzambe na zako kende kaka tina ndenge nzambe pa mimi ngana manzela mimi tu to komia ngana weli sakate ya moni na zaka agiter na rien mutu pa lengi sakangate na tala ko kwa kizengi me naza ongana za na yebi kolo mukinanga ndenge to za esimbi te mafunga kolo ngana bike na fursa kana suki awa na sala nini fotambola ne kenge makamna zo sabino bo lingi ba titre ba lokumu ba lofundu non mutu alo fundu azaka toujours na via mabe comment mosali ya nzambe oyo azokene na côté ya batu orgueilleux aucun na place e bembe matanga yo musani na nzambe azali akufaki batutu ba yo wana ba chrétien mais yo wasi no ba garde ko ba ko makopanza batu mais bazo panzaka ba frère pour ba lexa susu frère mais à quoi sert ndeko nanga biloko msubotala ko comment se ko créer supériorité libosa batu ko chaka ba mona yo pourquoi bolingi humilité te kolo mukila sala bata sukola bango makolo bozana eloko te boyoka mutazuma mbongo te ko landela ka leri nyos kotini kele makamoko ya ko bangisa poka kala ndabina pesa pina maboko piye batuti wapi ana libi na bima be tala botambo na bosembo bobanga nzambe ndeko nanga tout est vanité bomani simaliwa makambo eza minene ndeko nanga oya motei okosamba fois 30 koleka civil nazo mana bino vérité bonduire batu belle erreur o nzambe epsa inga yoko bonga azu apesi akenda zeli anolo baki eleki nzamba kosi eto malobaniza ki audace me batinda ki yote pourquoi boy yebisaka mutu kanga mutema kanga na nzambe lipambole ko utana ye yo persévérer lukande lola ko vansa maboko te bima lukambongo po sako bima na tongo lipe ko ya te oya bima kana pokwa oya teka kateka so kangi maboko fandi loko ke repos okozaka ne loko te tili wa pokoza kwa goigoi bima chelo ngina moy tous les copes za cop ko bonga nyose utaka na dikute musoko bandana 1 franc 10 fois zo matamale malembe tia komi na rond-point obe bakutana ngo brisque gloire à Dieu vie za bongo
okoza na mbongo ebele okufi avant okoza na mbongo te onuni okoza na chance ndako na pesa ba piste tout clair botika koponaka bandimi mosala nzamba za lokola docteur ataba ye na liboma kotala kotuna ta jole liboma wapi on eza makamba kisa sima na ndenge naye en tant que mutu na fièvre beta etonga abika azonga fulu ya yoni boni boyeko ocha monimi mal à l'aise comme yo mona match boti bana 4 na msa mobali etali yo conjoncture passe vine memiye aye ko sambela ndete ke mama na ngato utana mibali 4 bakosa yo ekufelité zongela nzambe ezala ko régénérer yo okozonga mwasi moko zonga ba comportement bien ça lokolo bota tetinda bana ba congé bimaka siko kende ko mona ko so libala kimia okutana mobali moko nga kutu bana noko leka bano yimo ka boti c'est ça la prédication na bino ka division ya ko chola ya ko tonga ya ko laksaka ba vantabisme na ba cher tu vois moi bozaka na faute te ka ngai ngana ndimaka mabena ngana za challenger nakola ki yendi lokali puta kizoba eba na ko na ngote soko sakana longwe parti na ngetka lidusu sakana yo mboka nazoba na ba vérité bino tukaka lix omoninga non kolo mukili ayaka zanga ndaka kulala Jésus alalaka pa bandimi ti azonga mukili zaki ya bango nazoba no polele hein oyebi kolelo ko kila kilo ko ne pasi faut za lokwa kolo mukili bino ndebo pona bato babikaka no pina na église mais jamais mutu vrai pasteur ko pona bandimi oye yaka sambela tingama ngana kolo bateke moni bino bo pesa kateka kote non na ko bandeka ndeko nanga soko lingyo pambola mozui pesa kama bonza ponza mbagreye koko malobi eza petete tolo bango chaque fois côté ya kamondimi faut faire comprendre bandimi ke offrande de l'axini offrande za kaka ndengo komi lelo tala baninga ba accident ba sali na nzelo yo lekaka tala ajo komi nango eza koliana malamu te eza mawanzambe tala chance ozu ya kosala musala ba rotu ba forcer va yo babima piakere yo no opportunité nzambo komi mutu tala yo bali eza grâce tala yo boti ça césarien ou bien na césarien mais nzamba sali oza miloko wana tunde mutu faut tala te so na okima ko banzambe fona piata mabunza mais binote kaka non faut mona kolobisa batu na makasi non ndeko nanga bote ya batu babanga nzambe botika kolakisa ba boyebi na cher koma bandimi bazana niveau moko primaire ya koyoka mateya mozobisa bo masolo minene ba archange ba rotation de babel tu vas rotakaragran wana yango te wana betela ba collègue na obayebi nzambe na kuku po ba mona su grandeur nzambe za munene mais liboso batu te ya bantu bayi banzambe batu baza ko bana ya gardien ko betela bana primaire cours université te makitu ba memaka biki mais différent ona zolo ba ndebo yoka koyoka kama be ya mutu te na pasi na ye o ndumba moyibi assassin etali yo te biso tu to uta na masumu mutu mana makoya na lola zatin biso tu to lekana biyo manzamba lokota biso alors yo ndo bima supérieur ya batu neti oyaka mo centre moko koleka même kolo mukili jamais bolingi ko cholo bakaba tu trop pourquoi ti lelo sakane pa na bino na baja 40 ans est-ce que ya ko linga sala pa na bango eza conjoncture à vie wana matia ndeko te ya batu po bima nani yo longaka na 12 14 ans chance no eza yanga te ndeko nanga boy ba ko te ya ko beaucoup msi matia nini oh beaucoup msi matia loko eloko mo uti no pa na o créer ka bolo ba po dengi ba msusi yo mona yo danser na excès de côté ka liboso batu ko pesa ka yo mo fantardisme no so bimaka na ba fille ya baninga pour moi c'est pour moi je comme le bambalka il est bien ngo bande bo mwana saka na grâce mama abomi di bara palando non ngaso na temi liboso batu bima ridicule pour pesa bango porta pour rôle no yango wana na ye pona pesa batu vie et pas nanga faute ezela katena ko pesa faute ne bembe o azo tala zaka na faute te za berere masum na sine bino mbana mbaliza kwa mkokoto loso soki siki na nzungu balongola na balutu te okobebisa balutu bomi nzungu yaka nde na mai sopa tika ngwata 3 heures du temps tinda ta mwana muke soka bende na misapi kolanda maloko atapi ometeke longa na facilité pourquoi te ya mutu tika nzambe na kuseme malamu kati na ye bino ko te moko ya kokwata ya invocation boko kimisa bandimite ndenge nini ndeko nanga ana loba vrai privilège ozwa komona ngote nzambe lingi kolika baninga non nzambe ninga ka boyete o asali masumu boka ende mawa na bino ba msusu ba musicien ba apengu non yo sanga lisumu akoyi na piège jouer le mal mutakali boso mona yango wana nga chaque jour na mona ka mitakala so nota mwana nzambe ni bana baseka basu kwa libanda déjà za mitakala koli sango na makanisi bambela ngo ezala komona ke nuni pe jouer le mal boni bino boy wazana matoi en vraiment que Dieu vous bénisse dans les labino à tous na FM TV Fondation Maloua car ndenge to lobaka nil n'a le droit d'être erré seul sur la terre vraiment ndeko nanga ko betsa maliba kute yo mutozo chola matobo ina boy condition to kuti yo linga nzambe ende base numéro 1 Pierre confiance dans Nzambe ko tu la mane zaka maya moto mukole ko changer ba ko changer langage avec Jésus tout est possible église osambe la ko changer te oza la musulman qui soni ki to di nan to za na Nzambe to kuta na examen d'état na suka nana likina ina nani
biso toabikela mwanzambe. Où est le mal? Vraiment, numéro nanga boyebi plus 243 84 75 18 112. Que Dieu vous bénisse.